kaka biso bato ndenge moko maina bakila makota mbolaka na nzoto kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka nemayele kata yokela boyinga mamo Mbote bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoko ya bayindo oyo epesami na nga ndeko na bino Kongo Alenga mwana ya Fumu Kimbangu. Ya solo bandeko yenge na bandeko nyonso tu lelo ezali mokolo ya yenga. Mokolo oyo bato nyonso tu base meditaka mingi na makambo etali bonzambe. Mingi ndenge Fumu Kimbangu alobaka kosambela ezali kaka te okende ndako ya Nzambe. Kasi ya solo bandeko kosambela ezali partout ozali, il faut kokumisa Nzambe parce que yende mutu akeli yo pe atindaki yo mission na kati ya mokili pote yo osala. Toki tango lali olamuki il faut kokumisa Nzambe pe kobelelaka ye na batango nyonso. Mbote na bino, yenge na bino, bandeko nyonso tu bokolanda émission oyo bo partager, ezali émission oyo toyaka kosolola makambo etali bokoko na biso. Ya solo bandeko, lelo tokolobela makambo basije kozala kaka na makambo etali oyo ezali koleka na mboka na biso, la République démocratique du Congo, oyo tobengi Congo ya bakoko, Congo ya Fumu Kimbangu. Bandeko tozali na ba dei mibali. Touti kobungisa leader oyo ya miziki folklorique. Oyo tobengi na kombo ya Mbumba Matsanga. Oyo ayembela biso Nzambi Zei. Nzambi Zei ye wana awutaki kotika biso. Etikali lisusu mikolo eutiki koleka lisusu touti susu koyoka sango ya pasi. Donc toloba République démocratique du Congo, région oyo bengi ya Congo central. Doba Congo. Do leader ya miziki na bango oyo abetelaka bango miziki ya bantandu. Balenfu, besingombe, bantandu, bayombe, banyanga. Mais leader ya bantandu bandeko Mbumba Matsanga yende autaki kotika biso oyo asimbi miziki folklore autaki kotika biso. Ya mibale touti lisusu kokufela moko ya leader ya bakongo ne Mwanda Ntsemi oyo azali bongo chef spirituel ya Bundu dia Congo, président ya parti otobengi ya Bundu dia Mayala BDM. Yepe lisusu ne Mwanda Ntsemi Longia Congo atiki biso. Ngande kola bino atake Kongo Alenga mwana Fumu Kimbangu, atake mwana ya Kimbangu azali na makila. Nakoki kotika yango boete, bato pe babenga mingi balobike ya solo Kongo Alenga yo lobelaka bokoko, soki tolandi be mission na yo olobela pe mingi ne Mwanda Ntsemi. Yango bandeko lelo na molaki nasala pe oyo ngai pe par pona ko honorer batu oyo basali fierté na kati ya mabele ya bakoko na biso. Tokoki jamais kotika bango ekende kaka boto banda kofinga bango, ezali malamu te. Bandeko na ngai bakimbangiste ya solo Kimbangu azali bongo abimi bongo na région ya Congo central oyo bengi Bakongo. Biso batu tokamati kombo ya Kimbangu, biso bakimbangise topanzi yango mokili mobimba ndenge Papa Diangenda abandeki koloba.
bopanza yango, bopanza kombo oyo mokili mobimba. Biso pe balobeli, lelo, bato pe mingi bayebaka kimbangu te, lelo bandeko bakoma koyeba ye. Mingi pe tokotisi bango pe na église kimbangiste. Parce que balandeki mateya na biso, toteyaki bango pe baye bakomi pe bakimbangiste. Yango nga pe nazalaka fier en tant que kimbangiste, en tant que mwana ya fumu kimbangu. Ya solo bandeko toleki na biso, ya liboso tokoleka bongo na émission na biso tokolobela lelo, ezali bongo likambo ya papa na biso Mbumba. Papa Mbumba na banzi ye wana botozali komona ye, oyo asali ayembi banzembo ebele. Toki bandeko na ngai na yebisi bino bandeko papa Mbumba Matanga oyo ayembi banzembo ebele. Mikolo to leka mukolo ya poso na kati ya bumbu boyebi ke bana ya ba Congo Central tokoki koloba baza plus mingi na commune ya Bumbu Selembao. Alors papa Mbumba azalaki moko oyo avandaki na ba commune wana bandeko na ngai lobi vraiment bato basalaki pe honneur na ye na présence ya Eric Makonzo ye pa azalaki wana oyo atindelaki biso pe bilili to travaillaka na ye yango tozwaki mwa bilili po tolakisa bino ndenge nini elekaki na commune ya Bumbu bana ya Eroga Lisungi na pesi bino mbote mingi bazalaki pe na Pointe kuna ekambami na mama na biso Pepito Kila la présidente ya Eroga Lisungi. En tout cas, vraiment bandeko, merci mingi Eric Makonzo na bilili oyo ye azwaki pona olakisa biso ke ya solo bana Bumbu Selembao batiki papa na bango Mbumba Matanga te oyo ayembela bango banzambi zei oyo ayemba banzembo ya bantandu ya ndenge na ndenge ya solo bandeko que son âme repose en paix. Papa Mbumba tozali na yo awa banzembo na yo ekotikala toujours gravé na kati na mitema na biso pe tokobinaka yango kaka ndenge tobinaka de bonheur tokokontinue kobina papa Mbumba tolanda tomona ndenge elekaki ndenge bamusicien oyo babetaka folklore bazalaki ebele bayaki kohonore ndeko na bango kasi ya solo bandeko balanga nzembo tobengi bamusicien oyo mpe babetaka miziki en tant que artiste oyo akufi azali artiste. Donc il fallait tomona bamusicien oyo ya biso vraiment baya mpe kohonore ye kasi ya solo bandeko bayaki te me ntango bakufaka tomonaka na bibembe na bango miziki ya papa Mbumba moto ebetaka tala likambo ya soni mawa mingi ya solo bandeko tokotia commentaire sima tolanda nanu ndenge elekaki. Merci mingi Eric Makonzo, on est toujours ensemble matondo mingi Merci, Yaya, Toto Saner aussi. Toto Saner, collègue à Nobi. Collègue, vous avez voté? Vous mettez là-bas, vous mettez là-bas.
Boba tena bango susu maboko makasi. Ide, tala. Matondo mingi ya solo bandeko na banzi tolandi ndenge Eric Makonza la biso bilili merci bandeko pasi pe mawa me tozali na esengo la biso bandeko nyonso bazalaki présent mpona kolela mpona kohonore papa Mbumba Matanga bandeko nzambe apambola bino nzambe afumuki mbangu akozalaka na bino ntango nyonso parce que loko oyo bosali vraiment bosali yango mpona honneur ya ndeko na bino tozali na plaisir makasi vraiment tosepeli na banzi bandeko papa na biso bozali komona na nzela ya lino papa Mbumba oyo asali fierté ya bantandu ya balève donc asali fierté ya bakongo pe ya bakongolais mobimba biso nyonso bakongolais ezala baluba babinaka nzambi zei tona na nzembo na ye ya nzambi zei bomona bandeko ndenge ebinamaka bato ndenge babina nzambi zei ti mokolo lelo fondateur ya eroga lisungi Clara de Bruxelles ndenge alela nzembo oyo bandeko koboya na pese pe mbote esika azali kulutu na ngai Clara de Bruxelles ya solo tolanda nzembo ya papa Mbumba que son âme repose en paix matondo mingi Merci à solo bandeko, merci na papa na biso Mbumba que son âme repose en paix, nzambe ayamba molimo na yo, ndenge tolobi ki ya solo regret zali kaka tomoni ba musicien mingi te oyo ba betaka pe musique parce que azali musicien en tant que alanga nzembo baza titre moko na ba bokechu premier wayambo na PCP mbote ye pa betaka musique folklore mais ya bangala donc papa na biso Mbumba donc bandeko sali pasi mais kasi ya solo bandeko tokotala mokolo bakokunda ye so tokomona pe bandeko na ye baartiste soki mpe bakoya wana mpo baakompagne ye na dernier jour na ye oyo akokende kopema na kimia molimo na ye eza na kimia nzambe abatela bana na ye vraiment en tout cas nzambe aleka na kopambola bandeko nyonso oyo bazali toujours na kokontinue liti ya
mbuta na biso mbumba oyo ayembela biso banzembo ebele matondo mingi ya solo toleki bongo ya mibale bandeko tokosolola na bino makambo mosusu te kasi ya solo bandeko tokosolola na bino makambo oyo ezali koleka susu na mboka na biso mboka ya RDC. Kokufa ya papa Mbumba elekaki bakongo balelaki mingi kasi esilaki te baye kozwa lisusu kabamba ya shok ya munene mbuta longi ya Kongo ne Mwanda Ntsemi yepe azongi na mokili ya molimo atiki mokili ya bonzoto oyo po tokotikalaka lisusu komona ne Mwanda Ntsemi te physiquement boye na nzoto na ye donc molimo na ye nde kei na mokili ya molimo donc ne Mwanda Ntsemi atiki biso liwa na ye ya solo bandeko ya ne Mwanda Ntsemi bandeko esali batu pasi pe mawa esali batu pasi pe mawa na ndenge ya kosakana te bato ebele beti mabaku balobi oyo bakoki koloba vraiment ya solo bandeko ne Mwanda Ntsemi aza lisusu na biso te. Nani abungi ne Mwanda Ntsemi te na République démocratique du Congo? Ne Mwanda Ntsemi akota ba prison, ne Mwanda Ntsemi akomaka double bakangaki akimi na prison akimi na moto ne Mwanda Ntsemi akomi double bayebi te ne Mwanda Ntsemi. Joseph Kabila ancien président akomaki na problème makasi na ne Mwanda Ntsemi. Bato balobi makambo ebele mpona liwa na ye kasi ya solo biso atanke bapanzi sango résumé ezali kaka atanke mopanzi sango ne Mwanda Ntsemi ne plus akufi donc abelaki akufi esali batu pasi pe mawa pasi wana bandeko ya solo bantu oyo tobengi bamakesa bango pe bazali kogere yango na ndenge na bango bazali vraiment kolakisa nanu te bamekontate na bango toyebi nanu te en tout cas ekosuka ndenge nini mpona liwa ya ne Mwanda Ntsemi oyo auti kotika biso yango bandeko tozali kosenga vraiment en tout cas Nzambe ayeba na koyamba molimo ya ne Mwanda Ntsemi ye wana bomoni ndenge bazali koskorte ye po bakenda ye na morgue ya solo bandeko ne Mwanda Ntsemi asali makambo ebele ne Mwanda Ntsemi asali makambo ebele akomi balivre aza diplômé na chimie biochimie aza tata oyo atangi bakelasi azali tata parce que aboti bana lokola biso bamikolo pe boye na respect oyo papa Diangenda te ya biso papa Simo Kimbangu kiangani na respect ya Mfumu Kimbangu basekaka mowei te eza te ke papa ne Mwanda Ntsemi yo Kimbangi so banda koseka ye po azali mutu ayaki na mokili oyo na mission na ye ndenge yo pe ozali na mission ne Mwanda Ntsemi alakisi oyo ya koyi kosala pe mpona mabele na biso ya bakoko azalaki moko oyo abandeki kolobela Mfumu Kimbangu biso bakimbangi sefo tozala pe fier na batu oyo balobelaka kaka Kimbangu parce que toza bomoko nous sommes des Congolais toza bakongo yango ngana mibengaka kongwa ndenge mangongela apesa ngai kombo wana kongwa lenga merci na kulutu na biso César Nginamau oyo lelo tolandaki line na ye mpona kosalaka ba émission oyo lelo ngai nazwaki mpe audace lelo ya kosololaka na Kondo Mangongele grâce ya Mbuta César Nginamau biso mateya bateya biso tokoki koseka mowei te ngai nalandaka yango toteyami epai ya papa Diangenda
parce que nga naza trop plus mingi depuis Kinshasa na papa Diangenda oyo asimba mutu oyo apesanga pe maloba ebele kasi na kozwa mapamboli na ngai natikaka yango te eleka ateyaka biso alobaki tosekaka mowei te basekaka mowei te pamba te yo moko mpo ozali mowei ne Mwanda Ntemi alobi makambo ebele mpo na biso tala lelo yeyo ndenge toza komona ye ndenge yo moto ozali koseka ye mpe lobi bakomema yo kaka boye kasi ne Mwanda Ntemi asali makambo ebele mpo na République démocratique du Congo akomi balivre ebele mpo na biso to comprendre touta wapi. République démocratique du Congo lelo tozali komona yango mboka ya Congo RDC me ya solo bandeko euti musika wuta bakoko ya bakokolo ya biso ne Mwanda Ntemi akomeli biso balivre wana mpona ko éclaircir biso ezali histoire, c'est notre histoire kibo biso bamindele baza na kibo bango bachinois baza na kibo bango baarabi mpe baza na kibo bango wana toza komona lelo soko otumboli pardon Palestine otumboli bandibu nyonso ya mokili biso mpe na Afrique toyebaka te ke soki otumboli Congo RDC yebaka yango otumboli babantu nyonso ya mokili ya Afrique na oyo bazali na Amérique na oyo baza na Jamaïque na Haïti ce sont des Congolais ne Mwanda Ntemi akomeli biso yango balivre yango totanga papa Diangenda atika balivre totangaka ne Mwanda Ntemi mpe atiki balivre totangaka yango bato mpe bazokontinue kotanga yango lobi bamakesa mpe bakokoma balivre ezali kokomama na bato nyonso tu baza kolobela fumuki mbangu il faut tozala fiere na bango bandeko tomikosama te ne Mwanda Ntemi asali makambo ebele bundudi ya Congo esali makambo ebele depuis Mobutu bazalaki kaka bakombattre Mobutu babundi Joseph Kabila ye Laurent Désiré Kabila babundi mpona mabele na biso ya Congo central ezali ya RDC mabele ya bakoko na biso ya baluba ezali ya biso muluba il faut azala fier na leader oyo azali kobima mpona spiritualité na Congo central mukongo faut azala na fierté ayokake muluba moko kuna aza kolobela makambo ya Congo il faut azala fier mutete la faut azala fier na muluba faut azala fier na mutu ya bandundu faut azala fier na mongala koko mbangala oyo asala tribu ya bangala tozaka fier na ye auta na Congo central bandeko nanga histoire azali ebele ne Mwanda Ntemi akomeli biso mangongele ke son âme repose en paix alobela biso mpe makambo ebele yango bandeko nakopolo mize maloba na ngai te tolanda maloba ya suka ya ne Mwanda Ntemi parce que aza susu na biso te tokolakisa bilili na ye bato boyoka ye ndenge abandaki mpe koloba ntango so bato mpe bazali kotya kate mpona makambo etali la RDC notre patrie mboka ya Faci Beton mboka bakoko na biso mboka ya papa Simoki Mbangu Kiangani tolanda boko nsima tokotya lisusu bakommentaire matondo mingi
L'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est pas l'affaire de Lumumba. C'est pas Lumumba qui vous a libéré, c'est Mbuta Kasavubu, adombré par Mbuta Kimbangu. C'est tout. Et pour le récompenser, on a nommé le premier président de ce pays. Mais après la colonisation belge, vous avez été colonisé par les Rwandais, par la complicité de la France et de la Belgique. Mais qui a, Kasavubu a lutté contre les Belges, mais qui a lutté contre les Rwandais? Si les Congolais étaient reconnaissants, ils devraient aussi récompenser celui-là. C'est-à-dire qu'ils devraient prendre le trône de Kasavubu. Mais vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre. Mais n'oubliez pas que dans le monde spirituel, on m'a sacré depuis le début de cette année chef saint de l'Afrique centrale. Ça signifie que tous les politicailleurs de l'Afrique centrale doivent me suivre. Tous les politicailleurs, il n'y a que des politicailleurs ici, ils doivent me suivre. Mais comme vous êtes libre de choisir l'enfer ou le paradis, vous êtes libre. Mais n'oubliez pas que la nuit, moi j'ai invoqué Sana Kumara, Osiris, Fumukimbangu, Ramakrishna, Mohamed, le Maître Jésus. J'ai invoqué tous les dieux du ciel. Et ils m'ont répondu la nuit. Ce qu'ils attendent maintenant, c'est à vous à faire le choix. Si vous voulez le feu, vous le choisissez. Si vous voulez l'eau, vous le choisissez. Si vous voulez l'enfer, vous le choisissez. Le paradis, vous le choisissez. Si vous voulez suivre le chef saint de l'Afrique centrale, alors c'est le paradis. Mais si vous voulez continuer à souffrir, aller en enfer, en étant vivant, c'est votre problème. En 2008, on a massacré les adeptes de Bundula Congo. Et le Parlement a voté une loi selon laquelle le gouvernement doit payer les dommages et intérêts de Bundula Congo. Dommages et intérêts divisés en deux parties. Première partie, il faut payer 3 millions de dollars en un mois pour compenser les souffrances morales qu'il a endurées quand on a tué ses disciples. Deuxièmement, 10 millions de dollars qui doivent se partager les Makessa dont on a détruit les maisons et dont on a tué. Depuis cette époque-là, Kabila a toujours refusé. Citez-moi un seul pays du monde qui est tel que le Parlement, où le Parlement a décidé et le gouvernement ne fait pas. Ça fait 9 ans que Kabila refuse de payer mes dommages et intérêts. Alors je dis ceci, s'ils veulent négocier avec moi, c'est par là que ça va commencer. Qu'on paye mes dommages et intérêts 3 millions et les 10 millions aux adeptes de Bundula Congo qui vont se le partager, tout ce dont on a détruit les maisons et qu'on a tué. Ce n'est qu'après que je dirai mon dernier mot. Ya solo bande kona badi tolandi maloba ya ne mwandantemi makambo ye auti koloba. C'est vrai, maloba na ye toyebi yango biso surtout nous sommes agressés na ba Rwandais. Ba Rwandais ba yaka pa na biso parce que Laurent Désiré Kabila muto yaka na bango.
malgré bakotaka avant mais mutaya na ba troupe armée na minduki c'est Laurent Désiré Kabila yango bolandi ne monde entier ma éclaircir makambo oyo tu oyo ya lobi biso atanke bapandisa ngo toyokaka après to balancer toyoki na biso bato pe bakolanda bakoyoka toza na commentaire te commentaire kaka ezali mboka bakoko na biso c'est notre patrie ngala toyebisa bino boye nazali sortissant ya Congo central je suis muyombe 100%. Donc bandeko nanga mais je suis congolais naza fier biso bayombe bandeko nanga nyonso to tobalani baluba baya na kati baswahili bakota toza na bato bandundu ngai moko mwasi nanga muta bandundu toza na bangolais tobalana biso na biso Congo central donc Congo Angola Congo Kinshasa na Congo Brazzaville nous sommes toza bandeko tozali bandeko donc bandeko na ngai que son âme repose en paix ne monde entier vraiment sala ngai pasi na bengaki papa bopele bobala o azali bongo moko pe na kati ya bundu ya mayala na solaki na ye expliquer biso vraiment ya sola expliquer ngai pardon longi azali lisusu te kongo alenga donc longi azali lisusu na biso te yango bamakesa nyonso tu vraiment en tout cas mes condoléances et ute pa ya ngai ndeko na bino kongo alenga mwana fumuki mbangu na pesi bino mes condoléances pe na bakimbangise nyonso batindeli bino ba mes condoléances même papa c'est moi qui m'a okiangani vraiment azali na regret parce que ezali nzela oyo nzambe atsana mokili moto nyonso alati nzoto ya biso bato bandeko suka nango il faut azonga na mokili ya molimo yango bomoni tous les envoyés nyonso to balataki nzoto na kati ya mokili moto akosa bino te bakufa Mahome akufa Bouddha aza kutu mokolo ya Jésus akufa Krishna akufa bazaki bato balataki nzoto batambolaki baliaki bamelaki mai Jésus akufa fumuki mbangu pe atika biso na bonzoto akufa Papa Diangenda akufa Mangongele akufa ne mwanda tseme akufi lobi kozala yo ngai biso nyonso tu muta kotika l'éternel mana mokili oyo azali te ye moko kaka tata nzambe ampungu tulendo a Kongo mvidi mukulu nzakomba ye ka muta yebi ndenga kelela mokili na ye yango biso bato toyaka na mokili ndeko salela mission na yo tika motema ya mabe linga batu ndenge toteya misu tu biso bakimbangisi tozwi mateya oyo esengeli totsala motu soko moni kimbangisi aza moteya mabe alingi bandeko na ye te bandeko bosana un kimbangisi un vrai il faut de sang ozala bolingo ya bandeko na yo ata aza na religion mosusu ata problème yango ya ndenge même biso bakimbangisi o 3 égale 1 o 26 soki toza na bolingo te
olingi ndeko ona ya côté kuna te bandeko keba. Tout se mêler na makambo ba famille te, mais nous sommes ici dans kati ya mokili oyo Nzambe atindi biso ba mission na biso. Chacun a sa mission na ye. Alors mission na yo ko devia mote okeno landaka makambo ba bato mususu okobebisa mission na yo okokoma motema mabe okokoma kosalaka bato mabe. Ne mwanda ntemi toko jije yete Nzambe kaka muta yebi mission atindelaki ne mwanda ntemi oyo ya lobi wana ata lobi ki yazali leader ya na kati ya Congo Central Nzambe kaka mutu te oyo kofinga yete leader ye nani ye wana kufi po yo po kokufa biso tu to kokufa mutu otika éternellement azate ye mission na yasali ye wana na bende na ye na eloko na ye na epe na ye Nzambe kaka yebi mission ya ne mwanda nsemi tata Nzambe ampungu tulendo oyo atindaki ye na kati ya mabele ya Congo. Que son âme repose en paix. Nzambe yamba molimo na ye. Merci mingi ya solo bandeko. En tout cas, merci na bamakesa no surtout toyebi ke organisation aux kitoko Fachi Beton, président de la République. Ye moko pe akozala wana, je pense que parce que ne mwanda ntemi abande koloba yango nyonso ke ye azali bongo ba Congo baluba bazali ba neve na biso ba Congo bato ya Congo Central. Donc Congo Central ba neve na bango zali baluba. Congo Central yango ne sali RDC yango panzane sali RDC comme munene ti ekoti tina ba Brazzaville. Donc nous sommes peuple vraiment en tout cas tous à la fière ndenge tokoma ini. Merci na Mobutu oya salaki biso union, mais na bolingo c'est papa Kimbangu yango moni bako benga biso toza Kintwadi donc ezali lisanga liboke bo moko. Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel ya église kimbangiste, ye wana na président Fachi ye wana za kosambela baza ayebi ke azali na mutu azali supérieur na ye na likambo tali spiritualité yango amikitisi po abondela devant ye. Ezali président neto monaka ba président neto so ba komi devant pape ba mikitisaka ba président neto so ba kei pa ya roi na Angleterre ba mikitisaka parce que ba yebi ke ya azali na supérieur pardon devant bango. Ezali ndenge mokili ezali kotambola yango bande kozala na respect na bakulutu na yo. Soko yebi ke mutu azali kulutu na ngai mukolo yeba na koyeba kosolola na ye zala na respect pe yeba na ndenge ya kotosa ye yeba pe ndenge koloba na ye maloba na yo ipe zala na ndenge ya malamu devant mutu azali supérieur na yo. Droit de nes basombaka yango te na spiritualité pe zali ndenge wana un président akotosa mutu oyo azali mokonzi ya spiritualité. Donc papa Simon Kimbangu Kiangani Fachi fois tosa ye parce que azali chef spirituel égal ya église Kimbangi c'est ezali première église de noirs en Afrique. C'est église Kimbangis. Jango lelo bomoni naye pona sona na bino donc Congo Central les années bibembe mi balé ya ba leader mi balé ba kufi. En tout cas toyebi ke solo papa Simon Kimbangu Kiangani en tant que leader ya Congo Central parce que azali na spiritualité c'est lui. Église Kimbangis batu nyonso tu ata bazolo bakuna bangunza bango tu senkamba mabota na mabota bakoya awa koluka ngai Nzambe. Nzambe
ye azali na méthode nyonso tu ya kobikisa mwana na ye yango anatozala na azali na méthode nyonso tu ya kobikisa mwana na ye yango anatozala na Simbi masolo ya RDC na spiritualité za na ba secret belé o biso toyebi yango te eza bon na kata kamba papa semo ki mbango ngani ye mutaza na fongola wana aza na secret wana donc yango tozo senga en tout cas kimia na bandeko na biso o bazongse milimo kimia na biso bakembangise tozala te que jeter le pierre tout ça to boy yango tozo senga kimia ne mwanda tsemi akundama azalaki moko kati na biso na Congo central oyo pe azali kolobela makambo ya kimbangu akomi ba livre belé pona kimbangu vraiment toza faire pona ye nzamba yamba molimo na ye na ndeko na biso mbumba oyo ayembi banzembo ya pasi pe ya mawa pona likambo etali bantandu pe na bandeko ya Congo central pe na RDC mobimba tozali fier na bango nzamba yamba milimo na bango président Fachi toyebi ke akozwa makambo nyonso tu amen pe papa Semo Kimbangu Kiangani en tant que chef spirituel toyoki déjà que non papa Semo Kimbangu Kiangani en tant que mokonzi ya bule asengaki mes condoléances na famille nyonso tu ya bakufeli donc famille ya mbumba pe famille ya ne mwanda ntsemi yango bandeko RDC ezali mboka ya monene RDC ezali mboka ya mapamboli RDC soki biso moko ba congolais to comprendre qui est Kimbangu bandeko na ngai toyebaka yango tokobonga RDC bato bakoya epai na biso ndenge bakenda na Israël wana tobosanaka yango te Israël bomona ngo nde bato bakenda koluka eloko bango bayebi bakenda koluka kuna biso pe na Afrique mobimba c'est la RDC kamba kaka yango wana bato nyonso tu bakoyaka kaka wana eza na place moko te oyo esangisaka bato lokola nkamba na Afrique soko moni ezali yebaka eza ya bamusulman soko moni ezali yebaka eza ya bakatholike ya bakretien me ya biso moko bato mwindu teke tokutanaka biso tosangisaka nde bato ezaka nkamba merci ya solo tolekana na loyembo mpona mela mwa mai moke bongo nsima tosala finition ya masolo na biso ya mokolo ya lelo émission bokoka bayindo avec Congo Alenga partager Kimbangu c'est partager parce que tozali bana fumu Kimbangu tozali papa moko mama moko toyina na kate ke to ya ye na ko partager te eza mabe to lingana ya Jomas na ko partager azande ko na ngai
Oh, ya papa nani, ya papa César Ngenamao, nako partager. C'est mon grand frère, nako partager. Alors, bande, toza na bolimo. Toleka na loyembo, bongo sima, tokozonga pona masolo na biso, bokoko bayindo, avec Kongo alenga, mwana ya fumu kimbango. Matondo mingi. Nzambe azali Nzambe. Ye azali na metode nyonso tu ya kubikisa mwana na ye. Yango anatozana Matondo mingi ya solo bandeko na bandi tolandi loyembo biso bana ya Congo tozali kolela kaka pasi. Tozali kosenga na chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani. Pasi eleki ba Congolais ba na posa pasi oyo esila. Tomoni président na biso akomi bandi kotongela biso banzela oyo tondimaka yango te ekotongama. Lelo banzela ekomi kotongama. Nzela ya Congo central bafongoli yango kala mingi te tozali ngai eloko na senga kala pa président na ba émission nyonso surtout président de la République Fachi Beton salela biso autoroute soki salami na RDC okozala président oyo akotika histoire à part ba makambo za kosala ba réalisation ya kitoko za kosala mais nous avons pas l'autoroute dans notre pays. Comment va payer Mousso Bazo la autoroute, biso penato koka la autoroute te président de la République. Tala likambo autoroute oyo vraiment pour esa la biso ba congolais vraiment esengo. Pour autoroute soke salami nandimi soute ba embouteillage et kozala na République démocratique du Congo. C'est pas mundele mutawa ko diriger biso le bageno bo la autoroute te. Tu es le garant de la nation, Fachi Beton, autoroute, Nzela Nkamba, il faut que ton national moko munene ya kitoko, Nzela Nkamba, il faut ezala national ya kitoko e yakuna po batu nyonso tozala na nzela ya ko faciliter ya ko kendaka kuna po to kene okutanaka esika wapi Fumu Kimbangu asala makamusi ya ndenge na ndenge. Mabele wana za mabele ya koembrasser ya mapamboli esika ye moko azali esika wapi oyo biso bana ya Afrique mobimba babanda koya wana nzela feza kitoko national ya kitoko ya monene eza bakimbangisi te bazala makoki te ya kotonga nzela ezaka deja eza trop eza gouvernement bonore Kimbangu bosalela ye nzela mpo bato bamonaka vraiment esika wana ekozala esengo mingi. Merci mingi ya solo bandeko na ngai, merci na papa Simon Kimbangu Kiangani mabondeli na yo mpo na biso peuple na yo bana na yo toyambaka yango malamu mpe toyebi ya solo tokotosa toujours mibeko na yo ndenge vraiment Fumu Kimbangu ndenge papa Diange na tei biso ndenge yo moza koteya biso tozali toujours wana na kati
na koyoka pe koyeba ndenge nini tokoteya pe bato ndenge tolobaka. Nzambe apambola bino bandeko nyonso tu, mes condoléances lisusu na papa na biso Mbumba Matanga oyo azali bongo moko ayembela biso ba nzambi zei. Merci na Clara de Bruxelles, président ya ACP na kati ya Bruxelles, fondateur ya Eroga Lisungi Clara de Bruxelles mbote na yo. Merci na Alexis Champagne motema ya Nancy Champagne. Merci na bino sika bozali. Merci vraiment en tout cas na oyangai molongani Pauline Beyoncé. Merci mingi na bandeko nyonso na bosanité Didier Masuki. Partagez Didier Masuki, partagez émission oyo. Na PCP Anita, super Anita Masuki mbote na yo vraiment siko zali. Merci na bandeko nyonso ya Eroga Lisungi. Merci na kulutu nangani Kensi Nitu. Vraiment na molongani na yo. Nzambe apambola bino. Merci na Mama Pepito Kilala, présidente, la reine Pepito Kilala mbote na yo. Mbote na bandeko nyonso tu, général Ale Maloko. Merci na bandeko nyonso bana kimbangise César Nginama na peso mbote na bosanité kulutu nanga vie nanga Néron. En tout cas mbote na yo siko zali. Mbote na bandeko nyonso tu, Papa Zaoubi, bandeko nyonso tu obokolanda émission oyo na bosanité ba passer na biso na kati ya Allemagne. Papa Leblanc, bozali belé, bambuta nyonso tu na pesi bino bambote. Nzamba pambola bino, ezaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya Fumukimbangu. Tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo kitoko na émission Bokoko Bayindo. Batenza mingi te ya kosala so ba émission mpona mosala kasi ya solo tokolemba bino te, tozali toujours na bino. Mbote na mbuta na Bilukombo nzela Kongo na kati ya London. Mbote na yo na kobosa na yo te. Mbote na bokokise nyonso tu, mbuta bopele bobala bambote na bino. Merci mingi ya solo na bosanité ba combattant ba résistant nyonso tu oyo bolobelaka pe makambo tali bokoko. Nzamba apambola bino, ezaki ya bino ndeko Kongo alenga. Merci tolinga mboka na biso la République démocratique du Congo, mboka ya Fumukimbangu. Actuel président na biso Fatou Beton azosala biso ba action ebele oyo kitoko to féliciter ye. Banzele zalaka te zali kotongama. Nzamba apambola ye a continuer liti na ye na bosani pete to kumisa ya biso pe ya biso mokonza bule Papa Semo Kimbangu Kiangani. Nzamba azala na ye azalaka na ye tango nyonso vraiment pona likambo tali mboka na biso mboka ya Congo tokutali bongo mbala nsima. Merci na bandeko nyonso na tangi kombo te bakembangise nyonso tu mbote na bino yenge na bambuta nyonso bangunza en tout cas na pesi bino yenge mingi na lingi bino mingi ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya Fumukimbangu. Tokutani bongo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo etali Bokoko ya Bayindo. Tokutali bongo mbala nsima. Ingeta. Nzambe yokelaka biso bato ndenge moko. Maina makila makota mbolaka na nzoto. Kasi eloko ezali kotia dikeseni. Ezali